Bandeko mbote mbote bisika nyonso bozali bozolanda ngai nga ndeko na bino Simon Poso Lobito mobala pembe te na Dubai tembe sili ba jaloux ba kufi ba faux compte pe ba kufi la lulala Simon Poso Lobito zeta moselu engundu ka camion munene libanga gologota mobala leki libongo nelengi mbwa rouge keba nyoka akuswa biso na bataria na batamadaila la pesi bino nyonso mbote ya 5 continents ya Yesu Christ ezana bino bisika nyonso bozali grâce si grâce ezana bino amen. Bandeko na yeko beta lisolo moko wa muta silikate muta zana kadate papa la musa mama la musa papa la musa mama bovanda to vanda di to fandi bo ezali lisolo la famille ya communauté to solo. Bandeko omoni lelo so ngo bala mwasi ezape malamu tout ça se rappelle examen to yebaki o mwaso nga nazobala to mobali nga nazobala est-ce que to kobota na ye to ekozala problème to pona kobota na biso ekozala problème biso to sala ngote après to ya kokanga bandoki au moins ndenge bimaka o te boy parce que bino bozobala na est-ce que bosala ki ba examen ba groupe boye ba ngala na groupe yam so groupe ani boko sangana te po bota mwana le babino moko boyeba déjà que botiki na bino mais mingi wana ebende la tsiko biso ba famille ndem tebe o te mwasi bo botaka te moba yamsu groupe na bino msu ezokoka kosimba mona te to eloko moko boyiza na katwana yango wana ki ava ya kobala na bana mama mutasilika te bote to ke na pe bosala nano ba nini to yeba ka groupe na ngezambu nini groupe no ezambu to yeba soki est-ce que ekoko zala to koko kobota to koko bota biloko na nyuso photo yebaka parce que mamakama kobote komie belé misu ba komo lo bakaka basi ninge baka mwa so na bota ni belle pe misu ba bota te ba belé si wo to yeba ngondeni les examens nyos avant bo balana ba mama bo silika te pona yebe loko na koloba ekozala grave parce que omoni na lelo ba couple pe mingi écouter na ba kambu belé bongo yamsunzoka ba nini ya mobali eza makasi te pona evanda kuna suke kotika pa mwasi ezokufa ba makinito vengele evanda kuna vengele nyonso na conséquence to tuna kite to kinengi pa minganga te pona koseli to tanga pona ngo to tanga pona parce que eloko na nyonso ekosala yo bien oyeba déjà que ate mobali na matala bosiko ba ko prévenir bino est-ce que bolingi bobala na toneli mais conséquence na bino ezabo est-ce que nana kolinga kende to bala na biso ka bongo na ba sentiment na biso na nzambe kaka ko sala nzambe ko sala problème ezate mais to si to prévenir yo ke ekozala boye ba miso ba stuna ka wana te lelo to komina ba conséquences bele na kata ba foyer to bimi bandoki mama ndoki tata mwasi ndoki noko ndoki il bolia mbonga di bana ndenge mwa bana ka bazo kufa bana basaka bien mais il faut te ba cause ya musu cause wana eza bino mibale na mobali ya musu ndoza ba porter ya ba nini wana ba germe wana. Mais il faut te yebango parce que bon yebango mais so bo sel examen. Mais bino bo sel est-ce que bo sel examen bo sel ba condition moko ya kitoko siko bo kanga bana di bandoki. Ya conseil na so pisa bino gratuit. Soki na so lo babuyi c'est que ngaso na yiko yebisa bino bandeko bo so makamana nga azarte. Ya ozo ko bana bo sala examen. Oyeba na déjà ndani ya nani parce que na tangu makambe koma ka deja ya kati osasu na swate parce que malamu kutu na bango na débit ke na yeko yebango na fait eko yiniso makambe bele parce que na débit na koyeba ate mobali na ngato zane bo amosana omone za dengi mso mais na yeko yebango na sima obike na ko yino makasi yamsu yem to zana malformation mobali to mwasa zana formation bilo mibali mais na soko na yeba ki yango avant eko sala pe loko msu mais koyoka oyo ya koyoka na fe yaya ezaka na eloko mo mutu bako yina yo po limbiso yaya na kimukolo boso mutabia kangelo kanda limbiso akosi yo yaya misisa muta mabe ese koli na ba aso to komi o tengala limbiso te akosi yo yaya a temporiser kaka parce que musisa déjà muta mabe ezokola botango na ba stati na ba azo to komiso mutalobino ke na limbisio makambo sala nga yakotio azo to komina misisa oya mutama bese koli ya mwe mutu pa limbiso eza mwa passe yanga ni foko keba na ba azo to komiko swanaka ba ko kangelo kana mutako ke na kanda na liwalo parce que musisa mutama bese koli onga na limbisa kana nga inga maso senga te akosio ya mutu na azo to komina ngo
soko so l'équipe à 40 likolo ba 30 so ke ba 40 déjà misisa oya mita mabe comme kola o ako limbisote ya akosi lo banza nzamba mawako avanda yi mavanda yi ba una mama ri ba vandi bazolobela yi aji mususu te na ba aja mikio na ajo to komina so mutu swene na aja mikolobo ona limbisa na ngai na kipagete akosi yo yaya ngana to botsa ngona basata akosi yo ajo to komina ngo deja misisa mite ya mabese ekoli mutu pwa libusesa mwa pasi kena nyoka akuswa iza bungu yangu wana na sanso wana bandiko ifoto za mayele yaya couple wana yaya babota bana misatu o ba Schengen bazami balena mwana moko azawa na ebite mwana ngo suko pasa mundele suko aza pe chinois suko pasa obiki tina bimina ndako wana bandiko bolimbisanga na yekoloba na ndenga mabete nazoyeba te est-ce que mwana wana aza étranger si siko nazoyeba role mwana ngo to ya misatu na suko aza abimene ne colonie tisiko ya mwana nazoyeba te so mwana azana aja so ba bino mwana na oya misato so ba bino akomina aja 14 ans ya okangara kasa sana 3 ans na mona tamba tsebo mabele hitumba banda ko bikota kota ya mkomso boyo akana tikale mobala kima ba yebse ba on a docteur boy moi ça c'est que na malformation parce que bote ba mapasa mibali na moko ya kolandisa wana mobala akili boso wana ba yebse docteur ki uti mo sabite docteur tsika kaka biso to sa nani ba bantu to yebi ndenge biso ndenge nsamba ko sunga docteur di ba no ba ko bima malamu te ba Schengen auto ba mongolo o ba kokana ka wana ya wana ngara benga ka Schengen parce que boka nyonso bazali Schengen abota Schengen miba na moko na ibite soki baza chinois soki baza philippien ya tisi ko nazoiba mwana na te so azanga d'origine ni ndeko na biso mama bana mama kimukole komi makasa komi ka na biso pembe komi lokola nani la brine masabi na ndinga kangaki basuka balabala ndiki mwana motsa na komi ya bana na basumba eloko kuboma ndeko na biso na bana na pona kusumba baza siko misato o azosumba mususu azosumba ozosilisa mususu mususu ngabi etumba bandiko mabinoko simo to ya abima kati atinda akabiloko basombe ya parce que o ya lipasa moko atambula katalala na mbeto wana ya mkono oya libus bamapasa na moko akendaka na nini na école mibali wana batikala bakendaka bazongaka ye moka dobi afandaka na bana yaya atana kozwa 10 000 ngata bapesinga nsambe boli bapenga likolo na se dodo kolo nsambe pala yaya mina kokufa fate mobala tsundula endako mobala kima mobala ibise tolungu na abite pasteur na biso ngabe muni ba pasteur ndi botsaka batelo bere basi ba ibise bilo fétiche wana eza malamu te eza na malformation ni ote il faut kaka tobota encore mama encore pende na tele ki moso ape mutanzo amuta posa nzoto ngabe muni posa nzoto ndenge memiyo baninga bana na bango botaka bazotala yayo balalela yoka lokola nini madeso batsena moto ye bana wana basumba na kolia ye mutabiti ngali solote la lulala tole lo sonando ya bana wana pona kosumba o bazulela suko lokola obiba makele nede to banoko so makele nde elela ya ngana kasaki msuto ba musique classique muteso beta na ndako nzoka kulela bana ndiko na bisona mwasi bande azana problem kam ndiko ni to kutani na batu msupe na pra gina chateau rouge na kenen pa ya bienvenue na kota na somba ki mwamba kwanga na ngakuna to kutani pe na batu to sololi après temps na uti musana la leki kuna après na salaki na lekaki na sisi musana leki place na après na yeki sou na chateau rouge après na ke bana mama mawa
bapesa ka ndako pe kuta na ndako kana bapari wana bapesa ndako bakuta bapari yaya ngata bapesa ndako wana ata bakabelinga bomengo yaya dodoko yaya mwana oya suka azana mabele me azalo kola mwana 3 ti nakuma mwana wako za mwana kwa ba 6 mois ba 8 mois me nzoka zana aza mama kala Dubai c'est comme kanisa kumubima bapwali na Dubai mama konseka yaya abujaka ti baza mibale na lipasa na sa kola ye bataika na chambre bakanga ilibila suko akanga ka bilamba bakangi bango bilamba bavandi va yaya nakondi mambo umbu wana te bolimbisanga ya oya kundima ni poli ya mbongo yaya parce que yozo ndima bana wana bungu lelo soki yozatu kufi bana nana koboko la bango ya biloko musuto talaka avant ko avantage butala pe ba inconvénient bana nana ndenge bazabungu lelo liwa elakaka parce que mona ka yo mamo kufi bana na batikani bazo bango na nani na modeli wana kosuma na mbeto koseka na mbeto kobina na mbeto kolala na mbeto makamnyoso mabonso bazo kolela on dirait ngong église catholique bonso kwa modeli nana kozoena ndako na ye parce que kosu déjà bakomi na kosuma oya mikolo oya kilo wana ozolongo na siko nani mubali no nie parce que oya ya mikolo basi bakoni ba 16 ans 17 ans tala kama ko batata minini moko mwasi na ya mubali ozolongo siko ba nie batata ndengo na mama ndengo olongo na mama bonso bazo sumpu ba alatsa ba neti kal ate compresse ate ba nsuna kale so yapo na kosumba na nyoso kuna tanga ya kaka lungola ngabi awana ndako mutakulia ngwaza mutakulia pana ya zate ya parce que na lobi na ndenga déjà quelle côté na ndako bana mama ete ya bino parce que communauté congolaise to komi pe na bana ya ba nini ba Schengen mingi kumuya parce que baso ebisa bino mwana za na mali formation okundimi loko na pona ni bana mama na ndenge pe na kuteke elongise kubukiye ya elongesanga na ezangi na koseka ekisanga koseka tende bana modeli baza kosumba soki kaka balie basumba babi puna ndenge ndeko nazo babi ya babanda kosumba na 8h 10h 12h 14h na suka ndi basumba na 10h na betu babi soki kaka komoni baleli bakomosumba ya mobana na soki kaka komona komo kuto asa sumbi bon soki babandi on dirait chorale kune basa na tenor na basse na nini na soprano ndaka nzambe toko ikosa kuna moko asa tala muneno ndire église catholique baleti se suko robe mama na bite soki 15 yard soki pe 28 yard yela banga oyo nyonso avula ganya olingi kolia mingi tala suka na bala mama nasala ngana makambo bela ko lobana bino te yango na zebisa bina vo bala talaka ya bo sese examen bo sala examen bo yeba ya na lobi na ngana ndinga mabeti c'est à vous de voir apprendre ou à laisser parce que ba conséquences c'est belé mwana sumbila kona mukolo bo mama ba nyiwa mikolo wana après olongo li disusu vina yo mobimo no ka ba niye mama mundela peso mbonga peso na problème de kolota tseyo bu vina yo mobimba oba nokolongola no ba niye ti yezo akoya yo tikala no kana kolongola ka ba niye mikolo wana o ya ka solo kol nani libata vandeli maki olamba kuna yembango azolela asa sumbi osokomana ba technique nyoso koyeba soki mwana sumbi bana mama ngala lobi kaka soki oya komona nga mabe alimbisanga parce que congolais nga masula boiti mobala ote mobala ngabi mobala ko kima tendenge ni ya busibo solo la kina muntu yo lingi te ya biya boti batiki le suko bana ya bana na yo so mona kaka avantage lelo na lobite ya na ndenge nini soki problème ni ya bana eza na go problème te bana na go problème te bon beaucoup là beaucoup les ali kambuté
bakomokola ti bakomokola babuzaka te eloko te avantage na yo siko ozwaki yango wana toboyi te obiwaki na posa bana nzambe moto apesaka bana mais bana nzambe apesi bana wana il faut otala mpe condition yango oyo ozweli bana wana biso moto okoma kokosela kaka nzambe église balobaki no bana bakokoma bi siko bana bango bakoni badeseta baage mosusu wana mama mobimba azobimba lokwa mwa ondire mwa likako moko na mabele ngabi oyo mwa ti siko nazo bato bondimisa na ebite soka zape chinoise azoyeba de elonge bombana tala suki ngabi oyo kobota ne lima pamba na bindima ndima bana mama na répondre qui était na baika na kobeta le solo na ebisabino bana mama tokeba tout ce qui brille c'est pas de l'or argent peut briller yozo mona kaka lelo soki liwe ben ezuyo bana bongo nana ozwa bako parce que yozo olobaki à domicile yo bana bazonga na ndako olobaki à domicile pour liaka mbongo ti mais conséquence nango ezali tala conséquence nango na éviter parce que na communauté na biso be bana bakomokoma ebele yaya ndeko wana ndenga nsuluki impreko malamu na suka ngo bakangi ya balabala uko la brine masabina basuka ngo bakangi ngabi na motema nga akufeli nani ya azanga kimia bana mama ngara kosa binote azanga kimia parce que modèle bana mama baza kulia na kusumba bana mama o azo lesa yebo azo simba déjà makolo po azo mona ayi tanga azo sita pra nyetondi na ndako akende kuna mususu pra mususu azobuta ya mawa ya mususu bokosepela te ete ya biso malamu eza mingi te mabe nde tondi mingi bana mama oya kosilika ya bana wana eloko kiboma ndeko na biso bana naka pona kosumba na kolia asele bango babuyo ngabi o kusela na bapombe de te na babuyo mi ozo fungula suli bomu te yaya tala kabaka ta luta zo kotsa mona ka kyunga di bana mama kwa kakina ngai tena yo yebisa bino kaka c'est à vous de voir hein ce que loko eloko balobi za bien te ya boyokana mobali boyokana konsepela pona yo te ata bazo peso mbongo ngo ebele mais conséquence na yo ozana kimia te ko suma nde bazo sumbilo wana yaya wadia wayukuta bongo ba nyango suku eza lokwana ba teno ezo jouer rôle mais babomi yote ngata unatali kaka ya malongeza te bana mama malongeza te yango na bandeko eloko muswa vo sala ko sana sentiment te yo ko tala na avantage te il faut tala pe ozo tala avantage no na ba inconvénient nango après ata la peso mbongo ebele nde azuzu ambu ya ozo liango na kimia te mono kangi okan suzu kanga ozokanga nini kwanga kipuka kwanga ndiko niki kwanga tsoko kumukanga okango mona zabiete ya na lobi soki batu na lobi loko wana parce que na communauté na biso na baki na kolubango ali tozokendele ezokende bien te na kolubango pesuna na ni na TikTok parce que pour to prévenir batebele yaya a lire ezokendele mabezali mabeza makasi yaya mwana lobaka te mwana buzaka te mwana musalaka kosumba na mama soko monika atisa lokola zo seka bo nyonso kosu apabiso ndeko na bangona mosabi ndoko soko monika ba seki kosumba abinoko na keneki vacances na keka na tala grande sœur na keka ka lelo na kel lelo na zongi lelo ngapo na binoko simona kokite kolela na kosuma ngabi baba na binoko simona kokite na oki lokola muto ninga na meliku na doliprane ngabi
abi noko mozoka ngo na sango te tala ka ya Nathalie ba photo te bana mama butu malamu